Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment maratro, image et zalaté. Tozana no koko isaba élément minene o ba infiltrer ki biso lokola monsieur Tshisekedi a infiltrer ki biso pona koya ko distraire biso peuple congolais yango mona ke to attaquer yeme caméléon akoki ko sala récupération tepo biso oyo loko tozo sala ezali soulèvement populaire oyo e ko tombola na kanambe na kamere na yexo kinini Tshisekedi eza soulèvement populaire donc pona ko lobake e caméra ko sala récupération e ko tika ko sala tepo ninga boye soulèvement populaire et comme mana kamere naba tutu oyo baza ko accompagner occupation. Mais nous devons savoir une chose. Tshisekedi a été voté en 2011 par acceptation. Il y a un parti politique qui est en opposition qui va soutenir Tshisekedi. Pour Yenda Zalaki, candidat unique. Il y a un vote qui Tshisekedi. Mais tant que le peuple a pesi espoir et pas na yopor, obimisaye na pasi. Et que pasi yango, ozokoka, kobimisaye na pasi oyo, yé azana yangote. Peuple a désavoué, a robo kisayo. Peuple congolais et diaspora a sali. A Monique, Tshisekedi a la lisi batu pongi trop. Politique, ezali monde moko lelo wakiko matisayo par le peuple. Kaka le même peuple wa matisa ki lobi pe ka yemta ko kitisayo. Lelo o batu ba boyi dialogue. Peuple congolais lobi Kabila a bomi biso trop. Il a tué. Tomoni charnière ya Maluku. Charnière Maluko Tomoni Yango. Alors peuple congolais, nous, on ne va pas dialoguer avec un bandit, avec un assassin, avec un criminel. Peuple congolais lobby, Toboy dialogue. Tshisekedi, na famille, na groupe, il y a des faux combattants. Oyo ba yela combat, to lutte oyo pour un individu. Bango bazumbongo. Il y a un peuple congolais, la résistance congolaise, la vraie résistance. Toza ba tête nyos, ba grande tête nyos auto ezalia o esimbi résistance na Europe. To lobby, to boyi, dialogue, Kabila dégage. Ingeta, kusengi bilo mengite, kusengi loka kuwa, ndako ya kolala kelasi ya bana. Ingeta, bakaka, kusengi bilo mengite. Tosengi bino mai ya komela, kisi ya kobikisa batu, ndako ya kolala, bokoko. Sengi bilo mingi te kaka kuhome ya komela, puna lobi tokoma pe batu, tokoma pe lokola bino. Tosengi bino mingi te, tosengi bino mingi te, tosengi bino kaka courant, mai ya komela, ndako ya kolala, kelasi ya bana, pona lobi pe tokoma pe bato, tokoma pe lokola bino. Tosengi bino mingi te, tosengi bino kaka courant, ndako ya kolala, kelasi ya bana, pona lobi pe tokoma pe bato, tokoma pe lokola bino. Ingeta, tosengi bino mingi te, tosengi bino kaka courant, mai ya komela, ndako ya kolala, kelasi ya bana. Ingeta.
ya bana ona lobi pe tokoma pe bato tokoma pe lokola bino. Bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo mema biso likolo toleka ingeta Francisco plus que Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo